Arnold Mfuma. Tango ye Moïse wana ba frère wana bazo manipuler mwana wana muke wana bazo pese ba mbongo bazo kanga na ba photo bino moni ga Eliane obongo ya libumu munene o ya Moïse wana bino moni ya Moïse nga sana ngwa yo moko moni video nga na tindela kiyo o nga na tindela kiyo nga na tindela kiyo nga na ka popo publier omonda azaki na mwana muke ozomona mais siko sozo continuer ka boye nga na ko partager siko ya ye moko Moïse wana. Ah, mais si d'accord, na futa combien pour pesa ngango? Naza na posa mbongo te. Kasi okomona yango to kutanga na samedi no. O sala émission to sala émission live. Et ka live Eliane akobenga live. Ozomona so ba audio ngana tindela kyo ya pamba wana. Audio wana utamoli monda tina aza na moto te. Monga na tindeli on pomona ke no. Bana na bili. Mon so bomba on po ani oza gentil te. On va inoga wete Moïse mais eza biloko solo pour mona bato azana kuna lingi na ba makambu te bazo kose ba kagi ba passeport na ye donc eza pas c'est moi pour ça eloko eza te po kisekedi na bango na pe azokanga bango baluba ba zela nga poto bande ko kutetelenga te ngana to tshende live wana poto tala makambo lokuta ya lokuta wana bazo bimisa mona bato na kata to chemin asa pe moi c'est azana nzota bien oui aza kitoko oui kasi yango Moïse mbi ya kwei kasi yo libumu mumbi ya Moïse wana ye Moïse libumu nene nini muke ba video ne ba photo na ezali ngaza kana poso na tala mutakala mbi ndenga azalaka kati na ye na kutu na totala na nga ngo te nga na tele okambala moko na kotala tala ba biloko wana te pe na ata mona na nga aleki ye sa soni mwana oza na age ni ibodo eleki eti na kotindela yo kutu te nga na kotindela yo susu eloko te non olakisa ngai bona telefone tozala na olobi na olakisa ngai okomona yango lokola ngombe moko boye mokolo bokomona moto aza kokulumisa ye ya kosala makasi ya nguluma wati awe bande eske posoka makambo nga na oyoka aza more donc yango wana abimisaki Eliane na clip wana ya yeyo so pe yeyo wana eza na bonzambe te alors bando nanga boyoki makambo ebimia émission ili est-ce boyoki ngai bandeko na ngai naninga makambo aboye po atindela alasaki nga ba video na WhatsApp abina lakisa mutu te na ko publier yango te alobaki apesi nga confiance siko alobi aza na mutakala ya Moïse mbi aza nango na tele bandeko na ngai Arnold Mfuma. Donc video o bapandi ya ndeko na biso mwana mwasi yango wana na mwana ya mindele poso déjà ekoti elongwaka te donc voilà pour la vidéo ya Eliane yango wana o ezo circuler présentement na ba réseaux sociaux asali yango na kati ya salle de bain na ye donc wana eza bato ya Moïse mbi nde mutu ba publier yango pona kanda wana ndenge azosala azoyemba partout ke ya bimana Moïse mbi abebisi vi na ye yango sikoyo epesi bango kanda ba publier mutakala ya Eliane to se comprendre voilà. Allô Marila. Oui, bandeko nyonso bazolando. Obimisi susu audio wana. Marila obominga. Quel audio? Bon, otindaki po ba publier te. Pona yoka? Po yoka te. Mais eloko grave te alobi ke Eliane moya lobeza te poza na ba menace. Eloko grave ezana te apandi secret moko te. Ok, problème ezate mais elo nazo lobara kata naza na direct pe loko pe sama ezate mon problème ezate nangina lobara boya. Ba vidéo so ba photo bimi wana eza normal. Oui, ana. Naza na ba nazaki na ya Eliane wana. Asa moi c'était tango ye Moïse wana ba frère wana bazo manipuler mwana wana muke wana bazo pese ba mbongo bazo kanga na ba photo. Bi omoni ga Eliane obongo ya libumu munene o ya Moïse wana bino omoni ya Moïse nga aza nango que bino omoni ya ba pasteur mususu ebele nga naza nango basala ba base bazosala wana ba publier mwana wana aza mwana muke mais est-ce que abimaki Eliane nango est-ce que abimana Moïse mbi vraiment ya solo
on a toujours le baquet, parce qu'il s'est posé à bilo, parce que ça attend pour balancer, au moins on a des mots qui les recoient. Dans ce que Eliane n'a pas à mobulu, vidéo toti kotala ya mutaka le bimi, comment ça zolongo la bilamba po tinde la mobile, po ba vidéo ya bongo, ba tinde la ka mibale. Donc atinda ki yango Moïse Mbiye. Vidéo on a tinde les nani. Moïse Mbiye. Yo kanisi na Moïse on ndaza na Congo na ovali na oka oki ko c'est la Moïse makam. Toki ebo tozonga. Ovali na oka wete Moïse, mais ça biloko solo, ça biloko solo. Pour moi na bato azana kuna lingi na ba makamute bazo kose ba tangi ba passeport na ye donc eza passe pe moi pour ça eloko eza te po kisekedi na bango na pe azokanga bango baluba ba kangi kuna quoi ozomona. OK. Mais o ngana za na ngwa pe mo pe na tindelo pe soza te na ebite yo po balancer so dio wana pe bayoki mais marilo o minga pe le soso. Oh bon ba yeba yimu to pesinga atindeka epana yo. Donc c'est azape likangu na yo alors. Même pas tika biloko wana ngaza mos na ndako. Kosekate. Bon nous on défendre Eliane on dirait le rezali. Wana biloko wana ana poto doza ezati na Canada doza ezate. Eza biloko salama kala tina kala. Musobo tali ba video wana eza ndenge mo tenda za siko eza ya kala. Yo moko moni video ngana tindela kiyo. Oh ngana tindela kiyo ngana tindela kiyo ngana okako popo publier. Omonda azaki na mona muke. Mais si vous continuez à boyer, ngana ko partager siko ya ye moko Moïse wana. Ah mais si d'accord na futa combien pour pesa ngango. On na posa mbongo te. Kasi okomona yango to kutanga na samedi no. O sala émission to sala émission live. Et les live Eliane ko benga live. Donc ba linge kende bongo Eliane ko benga live. Ngana ozawana to lekana yo komona yango. OK. Pas moi va manipuler. Donc on peut mettre biso lobby na live to sala ngana yo po za na Montréal. Eliane ko lekana la live on peut mettre bande ko belé ba olanda biso. Bandeko bazela nga poto bandeko kote talinga te ngana to tshade live wana poto tala makamba lokuta ya lokuta wana bazo bimisa mona bato na kata to chemin asape moi si asana nzota bien. Oui aza kitoko oui. Kasi yango Moïse Mbiye ya kwei kasi. Yo libumo mo Mbiye Moïse wana ye Moïse libumo nene nini muke ba video ne ba photo na ezali. Menga nazo vista yo. Azana ngwa muke? Oh, bon yo mona mutabutu libumo ne kukutu nani ibodo aleki. Onga linga boye continue. Tala yo ozuti na ngana makabo anyway ngai na zobanga na ngai te ngape na banga pe ko gena Congo wana mais problème ezate samedi yo ebisaka batu na samedi lobby déjà live donc lobby yo laksanga ba vidéo Moïse Mbiye maintenant publier te maintenant au monde ngo quand même na continue la yo kutu te ngana continue le sous loko non o laksanga bona téléphone tozala na lobby na o lakisanga okomona yango lokola ngombe moko boye mokolo bongo mona mutasa ko kulumisa ya kosala makasi ya nguluma ati ah ouais bande est-ce que pozo makamna na wayoka asa mourir oh donc yangwana abimisa ki Eliane na clip wana ya yeyo sope yeyo wana eza na bonzambe te alors oh yo okanisi mwana wana lobi boy bango skozo na basali mwana wana baba ne bimisa siko video oyo bango na Eliane ba se changer ozomona siko audio ngana tindela kyo ya pamba wana audio wana utamoli monda tina azana mutute monga na tindeli ngo mona keno bana na bili mozo bomba ngo po ani oza gentil te ozo bomba bango po ani surtout Moïse Mbiye olobi azana eloko mukie aza atika pena mutaka la Moïse Mbiye vraiment aza konguluma oyepe ko bana bebe shaki kostakate ngalinga boye makesi ba photo na za kolela donc ça ba souci mona bana kindoki mona bato ami bombi tozangi wow ozomona il faut que le bela vraiment pour motiver sa motivation na Congo wana mutazate ti omona ki mwasi ya kalamba yaki obimisa biloko na po yaki na poto
mwana wana aza kuna mwabimisa yango eza te ozomona imagine to bato bamona motakala ya Moïse Mbiye somo na passeport ya mwana bato bakati yango autaki Kampala mais oyo eza koyebima boza komona mpe oyo eza kolansame ezolansame na ya bapaster to mwana wana aza mwasi soki abali na otaza ndomba paster wana akosi akopesa ye bambongo yango moni asechange babiloko wana ozomona mais donc yango wana eza na mutu moko alekaki alobi oyo ya mariage wana bapesaki ye mbongo na ye basilani na Moïse Mbiye sikoyo nini susu bapesi ye mbongo ekoki te abandi koreklame nano mbongo ye abandi koreklame mbongo na ye apres bandi kaka bongo abandi koswana ti ozomona yango ozosala bongo mais ye Eliane ntango akobalansa awa nde boko betela wane kokweya donc bozela kaka mais conseil kana bandeko bazopiblie babiloko wana ezosala bien te mpe na mwana aza mwana moke mais sikoyo donc eza bato ya Moïse Mbiye mutu bapiblie oyo eza confirmé alors nalobi audio nga natindeli yo ngaka natindeli yo yango tina yango atindeli yo so audio wana sikoyo bavideo wana asechange yango na nani ozokomprendre asechange yango na nani bapaste mpe balingaka mitakala eza bolingo te eza bolingo eza sentiment eza elengi ozomona okosala nini en tout cas mais eza pasi mais bakokimisa ye te akima alongwa ne Kinshasa mwa te okokima ndenge nini mwana wana deja babilo ata bakangi ata basani biloko tu deja naza nango awa naza nango yo oza nango awa balance lobi ozomona nga aza kaka na mposi natala motakala Mbiye ndenge azalaka kati na ye nakutu nazotala na nga yango te nga natala okambala moko nakotalatala babiloko wana te mpe na ata mona na ngai aleki ye sasoni mwana oza na age ni ibodo eleki ye ti non baéchange mpo ye mpo azwaki telefone na ye azwi telefone na ye baéchange ya ye na mwasi na ye wana nani aza mpe pede babiloko ezobima wana bokondima te baza boclitiste baza vraimen bandoki ntango ozoka bandoki baza vraimen bandoki oyo ke omoni ndoki atie vraimen couleur ndoki baza baclitiste bandoki te baza ndoki baza na mawa te sikoyo mwana wana aprotege ye sikoyo bandi bimisa bavideo ya mwana wana ndenge nini mpo asala nini ya Eliane aza au courant ke bavideo na ye bimi nga nazoyebisa yo te ebi te nga namoni yango natindi nazokonsele kaka nazala calme boye mais eza somo azalaki mona bato akobala ye bapesi ye mbongo na te ya ye yo batambwisi mona bato mpe mabe na bango soki bazwi bana wana mwana bato akoyi monene nayebi te penyeli wana azalaki moke ta ndenge ako monene mona bato mpe ye Eliane akomi monene mbala moko na minute soki bazoliesa bango nini nayebi te fo balekani na délivrance makasi bamai na bango te basperme wana te non wana fo ya tu na ye na kalambai ye na kalambai baza mwasi na mobali ye na kalambai mwasi na mobali bawelelaki soki nani yango wana yango bayokani na lisusu te ayibaki telefone ya Moïse aza na baaudio babiloko tu mai kalambe basala makambo na les deux pasteurs est-ce que bapreuve ezali ke basala na makambo babetana na nsima yo lobi ntango tokomonana okomona ngo na telefone na ngai mpe yo ntango ozokota epa na ngai bakofuye yo bababien non naofile pesanga confiance olobi donc yango wana nga mpe na kati naki mpe na omona azolelama wana azosilikela nga bani merci beaucoup mais sosisi yobenga ngai ye ok sawa bando nanga boyoki makambo ebimia émission elili est-ce que boyoki ngai bandeko na ngai nalinga makambo ya boye mwasi oyo alekaki ana ebandela émission na baaudio wana alekaki lobi na live alobi
ayebi makambo ya Mike Kalambai na landaki na kati live mbangu na landie siko oyo parti koleka oyo bomoni makambo somo alobi azana ngona na cellulaire na ye po atindela alasaki nga ba video na WhatsApp abina laksa mutute na ko publier ngote alobaki apesi nga confiance siko alobi azana mutakala ya Moïse Mbi azana ngona tele bande onangai nzambe moso ba pele zate lobi bande konanga na okende kuna na okende na tala bomona ayeba te na koti telefone au film na olata telefone na olata caméra ao moni na koti si caméra na mabela wa to na otala bo na telefone caméra eza a ezokanga ba photo ngana olakisa na ya olakisa bino bandeko na ngai mama na ngai Natuka. Nazo apela suka kaka ya suka. Apela suka. Na kesola na mutu wana azana ba secret.